Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo na lelo nazali na plaisir makasi ya ko présenter bino yango na mukolo na lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifier a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Journée mondiale ya liberté ya presse ezali mukolo na lelo bolanda ba détail na reportage oyo. Ezalaki na 1991 de Assemblée générale ya ba Nations Unies ba décrétaki date ya le 3 mai ezala bongo journée mondiale ya liberté de la presse ezalaki pona ko sensibiliser importance ya liberté de la presse pe ko rappeler na gouvernement ba obligation pe ba respect oyo esengeli ko salema pona ko respecter droit ya liberté ya expression ezalaki bongo consacré na article 19 ya déclaration universelle des droits de l'homme et markaki université ya déclaration ya Windhoek. Déclaration oyo ezali principe ya liberté de la presse oyo etiamaki epa ya ba journaliste africaine écrite na 1991 kino lelo oyo ezali bongo 30 ans déjà. Na yango journée ya lelo oyo ezali bongo célébrer journée mondiale de la liberté de la presse. Awa na République démocratique du Congo, manifestation moko esalemaki kuna na Hôtel du Fleuve esika nini ezwaki participation ya batu ebele. Kasi na oyo esengeli toyeba na République démocratique du Congo et comme bongo 124e sur 180 oyo ezali na classement ya Nations Unies kasi ba effort oyo nyonso tu esalami depuis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État akoma na tête ya pays oyo nde ba effort oyo esalemaki po ezali oyo ye azali ko pesa pe importance na mandat na ye kasi thème ya 30e journée mondiale de la liberté de la presse ezali bongo preuve ya situation sécuritaire na République démocratique du Congo et les kakikuna avec impact na idéologie et sika nini. Célébration ya journée mondiale ya liberté ya presse et salamaki kuna noté du fleuve bolanda bestre ya ministre ya communication Patrick Muyaya ndenge alobi. Que vive notre pays, je vous remercie. Ministre ya communication pe média Patrick Muyaya annoncé pona kala mingi te ba réforme esengeli ko salema na ba texte oyo ezali ko attribuer ba statut ya ba journaliste na République démocratique du Congo. Payé a félicité ki ba avancé oyo eselemi na secteur ya promulgation ya loi
oyo ezali pona exercice ya liberté de la presse pe apesaki lisusu ba hommage na ye epai ya ba journaliste oyo bazali koforce kovivre na ba déplacement oyo ezali cause na guerre ya Est. Que vive notre pays, je vous remercie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré bâtiment ya Université pédagogique de Kinshasa. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Mokolo ya lelo ezalaki mokolo moko makasi pona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima kozala na Hôtel du Fleuve pona journée mondiale ya liberté de la presse azwaki nzela ya Université pédagogique nationale esika nini ayaki koinaugurer ba bâtiment oyo babongisi na Université pédagogique de Kinshasa oyo bamesana kobenga mingi IPEN. Ezali bongo na commune ya Ngaliema kasi na quartier IPEN nde université oyo ezwama. Esika nini ba homme, ba auditoire, pe ba toilette, ba bongisi tala environnement oyo ezalaka boyete kasi likolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka ndenge apesaka promesse le 5 mai 2021 lelo oyo parole et latinzoto ndeti kaka Bible elobaka yango yo ba étudiant bazali komona yoka ambiance epa ya ba étudiant ndenge bazali kosepela po wifi awa ezali na yango ofele oyo eko permettre na ba étudiant nyonso tu basala ba travaux to pe ba recherche na bango na ndenge ezalaka kaka même na mikili ya poto. Ba discours ebele elekaki ya recteur ya Université pédagogique de Kinshasa, ba responsable ya coordination estudiantine ya IPEN, pe ministre ya enseignement supérieur pe universitaire, excellence Moïdo Nzangi, abetaki sete na ba avancé oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Banda akoma mokonzi ndenge nini enseignement supérieur ezali kotambola kitoko makasi. Na sima na yango visite guidée moko esalemaki pona kolakisa na tata mokonzi misala oyo esalemi pe ba qualité ya ba matériel nyonso tu oyo batie na kati ya université oyo po ba étudiant bazala na kimia bazala à l'aise po wana ezali souci ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beltesco azo continuer ko servir population na ba produit na ye Bolanda. Beltexpo a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe corned-beef oyo okoki kolia yango ona lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi corned-beef ya solo
chauffeur yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ato sukoli maboko te otamboli na balabala mzali deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bakorne bef oyo wuti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui 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 oui. Vice-gouverneur de la ville Jekoko Mulumba abuki ba construction ya batu oyo bazotonga liboso ya aéroport ya Ndolo. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Bitonga ya batu awa na Kinshasa toyebi te toloba ndenge nini bakanisaki lokola bayibi balabala ya leta bakomona bango te nzokande opération coup de pointe ya gouverneur de la ville emoni bango lelo bino moko botala ndenge nini batongi kaka liboso ya aéroport ya Ndolo kasi kaka ndenge balobaka 99 jours ya moyibi nde jour moko bakokanga ye nde lelo vice-gouverneur de la ville Jekoko Mulumba akitaki awa na aéroport ya Ndolo pona kobuka lokola ye moko vice-gouverneur Jekoko azalaka na souci ya kobongisa Kinshasa ekoma propre nde abuki bisika oyo batongaki na aéroport ya Ndolo. Tokoloba kaka boye na vice-gouverneur de la ville longonya mingi na musala kitoko ozosala awa na Kinshasa ya boye nde bongaka opération coup de pointe yonde makambu Kinshasa eleki partout. Oui. Est-ce que ndeti bato pena basilika mingi so basi basengi bango mbomba ana bato ko bazambi jambe ba ko pesa ba conseil ba conseil na makambo osala po mobalo vraiment za responsable ndeti mo sa sengi mbombo pesa te poani so ndeti obi da oza genre mibalo kabaka te de nature pourquoi s'engager bato baza droit ko s'engager ba fille boyoka bato bala droit ko s'engager so pourquoi ko s'engager na mibalo ebika kabaka akabato peso ndeti tolobi te ke oluka moza la matérialiste so tolanda mobali mo azaka na mbongo ebele nini mais avec le peuple là que tu demandes mo mukia nozo senga wana faut pesa so nga pona ngai carrément tango sengi mobali mbongo et que akangeli okanda journée mobima ada mbalo bakabate pas responsabilité muta bongo déjà faut zane maele po muta bongo so zuizie minayo sundwa mi muta boko lazati so yo muta sengi mbongo te bo abia so ba sengi mbongo aussi si ko yebelo ko sa les amabe na la conseil peut sauter so ce qu'on doit nous aller na mutu bien c'est exactement moi conseil na ko ke opesa faut yeba opesa mbongo ba fite comment vivre et que na Hollande pour na mbongo mais mbongo nde somba ka kabelo mbongo somba jeans bien sûr que na pas la biso ba pesa ka ngai mais mbongo mobile pe esala bien opesa moi si mbongo te ozela nini moi c'est quitte ali bano que papa quitte autorité on est na comportement baso ko ngata na sengo mati o mati o kita yo moko ngalo kiti soto kita penda yo moko penda to kita pona biso loko na senga ki opesa si opesa mama opesa te poani nga pena fo pesa opesa te poani pour responsabilité no e mona na tana moi 2000 na senga ki obi mama na 2000 te mata moi 1000 francs zwa so yo ata ba senga na ngo opesa kati obando chanter ka baso to chanter basi na ba ex na bazo balaka yo vie zo suka ka bongo moi so yaki comportement ça bien te changer pesa mbongo biso sikila mwasi biso basi toza ba frère na bino ya mibali fo bonsa mwasi no ya ndako so asengo elamba pesa so melamba asengo lipe ba pesa o so ka bimia ke pa muso ake siko ko mutu mususu mutu wana asombele elamba sombele lipapa siko yo lo bandeni batata bongo baza batata mabe na libanda zo ketika mbongo ya kolata ya kolia me na ndako azelingo pesa tena bana zo gangela bana na ndeni ezaka piaka ezandete ya piaka po soki oza na mbongo jamais vu okobotela mwasi ya compréhension mais soki
mbongo ezate okoboteleka compréhension po yo moko zomona ke poche no déjà na kati kuna eloko ezate mais ye ayebaka te ke mobali azangi place ya koyebisa ye clair ke naza nango te okomi lokwa akosilikela ye po abanga ke noke ya kosenga yo mbongo eza malamu te boti kosana libanda ezobima ozopesa ya kolia ya kolata bongo ya ndako aosala ya butu mpe ya moi ozoka bato ozotika ozokezwa mwasi mosusu ozokende kozwa mwasi mosusu ozopesa ye batata bongo botika bitidi wana eza mabe botika batata na botika bitidi wana eza mabe so olesi mwana te mwana kebima kelokota to bakepese kindoki oloba nini mwana bebi koya kosenga abimi na balabala komi shege akomi soko nde nini fo batela biso ebateli biso na bana biso na biloko na biso eza kozanga te me mosusu eza nde bakosenga ya basi mwasi basi mosusu basengaka tro siko ntango yo mobali deya mosa osengo tro moni te ke epesa okolere okomaka so asengi fo otomboka osilika me eza kozanga te eza nango kaka par rapport mpe ya bademande ya bamama eza mpena par rapport ya bademande yango monike esalaka mpe biso bamibali totomboka soki mwasi azosenga mingi bamama place wana fo bocomprendre mpe fo bodose koyeba ndenge nini ya kosengela mpe biso mibali parce que lelo biso tu tocomprendre tomona situation mboka ndenge marché eloko na oyebisa bamama to bajeune fille na biso bazala na mwa bareserve na bademande na bango bayebaka nde tokendaka koluka ata nabimi eza teke nde nabimiseke nazwi mbamo na ye naoki mpe obima me nazongi mpe boye eloko eza te bayeba kosenga po équilibre ezala entre biso na bango bamosusu eza kozanga e bamosusu eza bakabaka na bango te genre ezali na bango naturel quoi ata na ndako toseka aza nango il peut pas donner parce que c'est comme ça c'est sa nature il donne pas déjà olingi mwana bato aza na sous responsabilité na yo en dehors ya baboti na ye aza na responsabilité na yo donc quand olingi mwana bato oza na plan droit oza na plan gré ya kopesa mwana bato mbongo ya suki mbongo ya manzaka mbongo ya quoi parce que soki azomisala kitoko eza mpo na yo parce que bato bazomona beauté ya mwasi à travers toi parce que mwasi azoreprésente indirectement donc so mwasi na yo aza salité c'est que yo mobali osokipaka na mwasi na yo te c'est que yo olingi kaka omisala mais mwasi na yo amisala te donc ce n'est pas normal donc un seul conseil faut pesaka mwasi mbongo pour qu'elle te fasse belle pour toi. Érosion et salami na route oyo esangisi Goma na Masisi bolanda ba détail na reportage oyo. Population ya Goma bayebi te basala nini na mokili oyo to pe ezali likambo mosusu kotala kote oyo bitumba kote oyo berosion ezali kokabola na yango nzela tala ndeti awa route oyo esangisaka Goma na Masisi ekabwani na yango na 10 km ya sake pona erosion oyo esali makasi mvula oyo ebetaki pardon badi yo moko tala ndenge nzela ekabwani oyo epesi pasi pona population ya kotoyo kokatisa pe kotambola gouvernement provincial esengeli kotala likambo oyo nzela oyo efasilitaka trafika ya bato ya Goma na bato ya Masisi esengeli ebonga na lombango po population azongela ba activité na ye avec toute confiance tozali si misala ekosalema na lombango oui. Ekomi tango ngana bino toseka mwa moke kasi totuna nanu nini oyo ba proposele biso na mukolo ya lelo lokola TikTok ya mukolo ya lelo poto seka. Nalobia bana baso bazara infidèle na bolingo nga konda na bango na hotel il faut na yoka payer elone tinda comme infidèle bongo biso mibali pe to ama bay omona mwasa comme sala mobali boy mwasa comme infidèle na relation luka oyeba ta musu mobali pa banda ma bay vous pensez que basi tout bazara ben fidèle bango mo basala ngo na volonté na bango non eza mibali musu ba poussara basi na mabay comportement na ye mwasa comme mutu likolo oui. Papa, moi ça qui toko, na ero biso mi bato linga basa boy. Siko apesi otana ye. Après toi attention, azo vendre la yo ngo mon exoba. Maman, continue l'infidélité. Moi je t'encourage. Aussi longtemps biso mi bali, to za ba responsable te. Bosa biso ra bongo.
Merci mingi po bozalaki ebele pona kolanda magazine KNB News na mukolo na lelo. Ngai pe nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter bino yango na mukolo na lelo. Kasi tomonani mikolo oyo ezali koya. Kinshasa eleki partout. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.